moe ko kama nzambe likama munene bubu ya kufi nzoto malili nzambe nanga bubu ya kufi bubu osali biso we pona ninyo bubu ya kufi mutu maza pena mekisi pali kamuta ndi ko be deni souci wana moto a sepelisa kibino lobby bo sala kata ba surprise bo batu so moto akomona lisusu te ya babo ma omisu bo pesa ya ta affection boko boma ene ba fausse information bolanda yo moko côté passe malade na euta ye moko alobango lekili metando ekiba image za ba video ezali biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso les sikolo s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes fidèles Anti-Stress télévision. Abonnez-vous massivement à Anti-Stress télévision, bozan à tes mamans sur les caméras. Awa. Tolali tolamuki ba nouvelle e boya moro se moninga ya buya kufi buya kei buya kufi buya kei. Nde yango to kolobela awa en tout cas liwa ya buyi o ba bomiye na etando yuke. O ba bomiye ba ninga na ba comédien o ba bomiye et pas ba ninga na ba congolais o ba bomiye pas bato lobi ba betela ki maboko lelo ba bomiye mo buyi ba lembi ko mona na mokili. Voilà maladie ba congolais ndi yango wana bato ba betela ki ya buyi maboko lobi lelo ba lembi ye lelo ba bayeye balingi su buyi te balingi su ko mo na sena mo ite ba bi buyi il faut que ndati kabiso vraiment tolembi. C'est ça maladie ba congomane. C'est ça maladie ba congolais. Yango des problèmes. Autorité na mboka na biso Congo. Pour mon cas yango. Bon continue toujours qu'on s'abonner na Anti-Stress télévision en tout cas. Merci beaucoup à mon papa Boer, à mes sincères condoléances. Le dali mokolo ya mardi, zali bongo mokolo yo. Veille mortuaire ya matin na papa na biso o aboti ya maman Coco, grand-mère o aboti papa na biso aboti papa ya papa na biso esprit ouvert sikaine mtaboko là qui est vraiment les amours pas si en bon mon est vraiment té vu qu'il y a sala moi ba démarche marabotali matanga ya koko na epo yende koko ya liboso en tout cas voilà et ça passe au moins bana motuko abeba lia na likolo ya sango moko boya lokuta na nyango te na mboka wa betela ya buyi maboko na rona ya kizengi wana batu babotami pe ba ko jouer rôle na ebele net baba rôle net c'est ndeko na biso akfa pe à son âme ndeko na biso pululu ba pululu babima ebele ba pululu babima ebele ba ya buyi pe ba se ebele mo kuta jouer ba yo be gauche a jouer à Carnarol bien le roi ya buyi ba se ebele muso de mal à TikTok. Moto a sepeli sa ki bino lobby lelo akomi ennemi na bino pamba boy. Bolali bolamu ki o créer buzz. Buyi ya kufi. Yama barako mami ya lelo binemi ya lobby. C'est vrai. Et ça la bino nini yo ça la chantage na koma moninga na ndenga mabe. Et après tant lingo sali moninga. Obitenge makambo o sala to maboko bana déjà komela ki. Ma ouais, le monde est méchant, hein. Na mo kilo bat malam bazate. Na mo kilo baninga malam bazate, moninga malam bazate masia. Olalo la mo créer buzz, buyi ya kufi. Ah. Na zu ki pelekese. Na bengi ba makaya. Allo ya saint. Baby singa ya buyi ya kufi, est-ce que c'est vrai? Ya se manji ko seka. Na bien c'est nga passe bo seka bo ende na biya ya. Yaka bas tozali na zupe yanga caméra pour la tambola na zara complet caméra trépied na ngana baba micro nyonso ngana piu na kenda nanu na kenda bona kuti pa makaya na oshwe wanga avandi vanda ba président Baptiste je te salue mon président
bavani na bacomédien tellement ebele bazalaki wana nakomi nabona boya buye wana vanini wana na yambi netika na kuwe na kolela nini voilà bamaka biso toye po toyoka yeki akufi yango toye tosala bavideo tolakisa mokili ke buibuyi akufi te. Pourquoi comme moninga pendant que moi boyebi eloko oyo ebomaka da komuda ta mosu boyeba te chaque fois kobomaka na internet chaque fois kobomaka na internet chaque fois matie miniature ndeko ya biso akufi chaque fois soki kotombe soki ota sous malade abeli apei mwa mokeka ndenge ezalaka atala boye parmi bana na ye baleka na orchestre na ye na otanga kombo te nasi bino tu boyoka na internet lobama mwana ne wana azoka information ke Dakumuda akufi au lieu à vérifier parce que ye kutu a resolo na dire parce que il était son fils parce que Dakumuda a soutenu en vie mais a bengi même pas pour le retard confiance non allô papa est-ce que mon to abenga so ela pa kufia solo mutu so ma téléphone mbala moko a posté na page na va en paix mon père moto ngo pe lokola pe na batu balanda ye ape na batu batala kaye tant batu batala ye Dakumuda kufi to Dakumuda tala bi mais pourquoi il a ko sala so il va tout soir au mangai mais na kufite pourquoi oh là mon premier fils a ko sala ngonga ndesala ki rechit na souci wana ndakenda bilo kaza o mamuto era okepa nganga okange singa na kingo akufi o balaction na photo ozu mulangi soki bataka soki mbeli tout muta kufi non ba information e mabe bo salara pona kombo ya mutu bo boma déjà olalo la muka bo ya kufi somo e ko kama nzambe dikama munene bo ya kufi nzoto malili nzambe na ngabu ya kufi bubu osali biso we pona ninyo bubu ya kufi mutu baza pena mekis pe dikamuta ndiko be famille andi ko be tant me bubu ya koyoka kuna mais bato bomba manga boende nini excuse ngalo na kufi na to bomba manga boende nini souci wana moto a sepelisa kibino lobby olebo bo sala kata ba surprise bo bato so moto a komona lisusu te ya babo ma omisu babo mio déjà ota so ole bo pesa ta affection beaucoup boma ene ba fausse information bolanda yo moko côté passe malade na euta ye moko alobango leki metando eki ba image za ba vidéo ezali ba benga ka bango clique ba théâtre ba ke osala nini spectacle mo na Brazzaville ba ke Brazzaville ba benga ba ki mo ba tebe ba benga ba ke Brazzaville wana mais ça dit que producteur attend que finance na peut-être ma musunde a préféré que ça les a bongoté annulé ba tebele ba tika yena pa nkoba bazera buibui na pa nkoba ka ba mi balé ba annulé tout le monde wana ba yika 2 personnes buya lobi na longwe na ndaku na ngai ngamoko na zui valise na ngamoko na ye na katisi ba boulevard ngamoko na zui express ngamoko mutu moko te memele yenga ata bebenga ngoni excuse mutu moko te memele yenga ata nini oh memele ata valise pazo mona te azaki ata signe quelle heure ça que na okufa miso après 3h 4h 5h du temps exact aye moko tina beach ngobila aye moko tina beach ngobila ya vani na ba sada tanto hala oza na beach wana tia rozila ba benga ba onka ndenge ezala
bako seka bato bazaki kanda mesani so avandi po ye pena vini yango la kosekisa bato ata wala likambo ya nde sasa no mwa kofa ko tsaka comédie bato bako seka elle était dans les bons et ya koseka moninga lelo passe lelo moninga oseka to na dans sous 14 mais c'est comme à 17 dans sous kamelo okomelo ebité koseka malera baninga te koseka malera baninga te franchement balandi nanga tout yemoko balandi nanga yemoko bavandi baoseka na besena koseka tazo sekisane bato et on se retrouve babenga bato kate ba kobianga babengi pe oh non babengi ba kokota na nini na kano rapide pour bakene la katsa braza ba ko ba déjà arrêté ba paquet ce ko boy ce ko vandi boy alors comment pousser à moi côté na misu on lui kaneza ba pousser na makala ba nini de côté misu ati non va se ba mabona misu bato boy parce que ba vandi na ko ba pousser à boy donc ça qui vraiment na problème té na roboka poussière boy asibisi moi misu ata de gauche d'autre amour elote ba oki moi mukusa bika ndela so poussière côté na misu aoki moi mukusa na misu akwandi misu ngo boy esa neti mo ba zelu misu sale moi flou asi pa ko ba lobi na oki lo mo côté na misu mais na monyo on dirait écoute lobi au nom de Jésus esa ni nyango eleki na ngo oni abi mais quand na yemo déjà ça déjà bien té amone da esa da signe mais da mauvais signe mais aleki si ngo kaka bakoti na kano rapi banzo kena pa nkoba abi yaya to kende me na mwa ngomba na mwa ndila omwa batu mibale on dirait bangomba mala ne banda bongo awuta na enda kuna zaki dans les bons yande mona yo nanga yo la muko zabe ko na poka bolika muso ekomi to souhaita malere ko mate bota bana nzabe soki malere komeli moninga et ateke be komeli ba sujet ali choko ba ke wa akufi asabe non wana boko bomesi su double ndebe bobo maka da kumuda ndebe ko bomaye balanti na ngai ba abi na koma na Brazzaville to sala spectacle abi na sala na nga ba spectacle mais spectacle na sala mukolo wana batu ba seka comme jamais batu ba seka ya masekité o sa pa ko ba na omona te pa ko ba monora ba je pa ko ba bandina kolela abi mona bato ya ki bien likambu nini to yebite malheur na ye wana euta ki wapi baninga na ya musala to yebite alors azoke yo kaka na bichu wana to yebite bambanda to yebite famille to yebite bola na malam parce que ye mo lo bindenge babota bango ko banda batata leki bakokololo bololo na ye bana mutute oya bela maladi ya misu bazate bana mutute oya bela maladi ya misu na famille na bango azate so ya digambo komende kono mwasi ole yo obonde ata pona e comédien munene wa pululu bon to perdre ba comédien belé bakenda badadi kitambala batane bakenda ole to lengele ba o batikali to ko boma bango pululu so ka kufi aso boyene ba larme de crocodile pululu nani comment nani buibuye ya botubela boko tubela balanzi nga botubela boutika ko boma mutu pendant que elle est en vie bobo maramutu te botika mokano nzabe ko kisema na vie na yimo ko dans un espoir qui a komona un jour parce que atamboli ndenge moto atambola na pasi akena na sifo kona na biti ko pita sifo ko za makasi na misu ayi passe misu na ngeza spirituel ngamona yebi ki spirituel yimo ko lo ba image ezali botika na ba distraction ba kena kufi bola nanga ta même mo soutenir ngata spirituellement ta nzenga na nzela lo sambo mola ola muka boy ndeko mo ka boa ki image adie oui pourquoi bon ndeko na yo mwasi et après pour rejouer jamais le rôle oui pour la kenda to zoa ba to ba jouer lokola pululu mais pululu yemoko azati akenda. Et ça la bino neni ola la muki bozi photo ya muninga otie komi vampé bino bato bo sala ga makambo yo o abino eza somme mo comédien o ya sepeli saki bino o asepesa bino ti lelo
asepeli sabino siko bino bovandi wana posa la relo mo Alexis s'il vous plaît Alexis je suis en direct bon landara malam et ça la sens te et la sens te atamuke balandi na ngai et la sens atamuke te ovandi ka bola ola muki bando ko monora ndeko na o asepelisa ki o lobby bando monora ndeko no oyo asepelisa ko lobby te o azana ngona makile na se ngone comédien sala ka beta ki acapella to sekaki kana cha mwa zero ngoma ko kudenda beta mwa titi endo ke kitoko so moto va na ndako na pasi akobonde nkolo ebisa biki apesa espoir ki obika yosko va na ndako na olie obondela pona ndeko so obondela pona ete vana no kasina onye na pesa information ya lokuta pona kombo ndeko na yo ya mwasi pona kombo ndeko na mwasi non c'est pas bien maladie wa ba congolais au fait longwa ba congolais tout ba kosila to tirena mo moke o to lengela ni bango koseka o mona ona poto ba futela ngo mbongo koseka o mona o na miki ba futela ngo mbongo sérieux koseka o mona o ba futela ngo pe alomea tam subo yebate o ki pasa mo futi pa mbongo bando seki ti obimi po elongola maladie elongola ba stress le makambo belé ngala mboka la ngala ninga ba comédien na mboka la ngala ba musicien na mboka la ngala ba journaliste na mboka la ngala linga ba star na ngala mboka la ngala soki na soutenir bango te nana koya ko soutenir bango to bimana ba polémique inutile to tika ko bomba ka ba artiste na biso moko te di lu comme na kata mikili te di lu kwa je te fais des gros bisous c'est que ils ont mis na kata mikili mwana poto atongo te di lu kwa ma ba bien oni marcation ba combo dans la te di lu comme marcation soutenir chien et ça langa bien panza ba image et ça langa bien soutenir chaîne tara yo mutu nanga tongo depuis ba kinya wala oki sa on te dit le comme na kati mikili et ça ninga bien c'est ça dans la vie faut ça la ba pa o te mara esika morote il faut qu'on évolue là o te mara esika morote parce que évolution ya congolaise qui muté à mabe ko lingela moninga boule ko kose ya moninga ba ko pesa ba faux témoignage pona moninga oyo zolo na nde yango obuka kobanga te macharu mon frère kobanga te OK non musika te monika oyo lonyola yango ndo obuka bakosote mwana mama bakosote totika koboma ndeko na biso buibui nanu akufite totika koboma parce que écoute gloire à Dieu na mona que tu dois na oshoana. Elle était à bonne santé. Elle est à bonne santé parce que jusqu'à maintenant, elle est toujours à bonne santé. Je l'avais vu dans ma tante de Konabiso et maman Nabiso, maman Alinga, moi la Naya Koufaki, dans mon aki malgré ba simbi mais autant bien qu'on fait sur tokos, tout tokos, elle est dans les bons. Te soutenir y a ma prière, te soutenir y chose à moi le meilleur soutenir y bana poto ba sunga kawana et solo de Konabiso buibu ya zali. Elle est à bonne santé. Bon, il peut soutenir même de l'ONS, il y a aussi l'émission, il y a soutenir, il y a un moussana. Bateau, il y a un poste à ressourcer, il y a un numéro, il y a un numéro, il y a un numéro. Donc, si le numéro, il y a un bengi. Au bengi, il y a un mingi. Parce que, alors, Bibi, il y a un malade, il y a ezali spirituel. Parce qu'ils ont au tambour. Soit ils prennent un bon, mais il y a un moni. Na tamboli. Mutuni no linga ke no ba privé miso mo te. Ali no penye kabelo na ye mo ota make up na ye mo ba ota make up na guna yote. Bilo ozo li ozo mona te.
ozo yo rango na munoko ta musupe balambi on supu mai mai olinga bongo te mais mon sala autrement exact na nyanga ko linga ke no azana passe ya misu pakangi maboko na tambola ki alobi na tamboli batangeli na bakombo ya bato basali baninga neka ya théâtre batangeli na bakombo ba pasteur ba sabi kanga fongola motema no so kanga motema mabenza bosala te fongola motema fongola bato kangi bongola motema vu que ne ba sûr que bato ba sala mabe fongola bango tika justice nzambe sala suko moto bozana makama minene bona famille na vie na boya suko bomae tango vanda yoki bandeko balanda ka bato basimba ka ba seke no babite balobi que tu okufa kite tango azoyoka parce que TikTok YouTube asaela ngo maga mona raté atia ayoka ka koyoka matanga endeko et maman linga ya mwana kufa ki touché va un peu de raison mobali de vrai comédien azaki pour se faire sur ma kasa kenda mais on a que no moto ana souci ka ya baninga na malgré na pas malgré comment la té mazala quand même na matanga asimbi ya ye congolais longola maladi ya bombaninga no ba congolais to soutenir ba comédien na biso pendant que baza en vie ezaka lolendo ok na mboka mo bumpaya ba retourna yo oza congolaise ah bon mboka ya phénomène sobe mboka ya Nsone mboka ya Fally Ipupa mboka ya papa na biso Roger José Nzita mboka ya Serlon Mbongo et ça rabiso bien Congo tous na ba talent ya masekité Congo tous na ba vrai comédien Congo tous na ba vrai comédienne Congo tous na ba vrai musicien Congo tous na ba sali nzamba solo Congo tous na ba sakoli ya solo ka na biso esprit boer tous na ba vrai prophète na mboka nanga Congo to longola ki mutema be oyo congolais ye moko azo combattre moninga na ye congolais to la tabolingo mboka oyo ebondelaka lokola Congo na monde ezate ba congolais basambela kala ndenge ya masekité to longola kaka keto et aux amalamu miki. Je vous aime beaucoup. Merci à tous mes fidèles. Bon comptez toujours pour s'abonner à ma chaîne Abisso et au salon grande dame. Merci à JMK, Jean-Marie Kaya. Depuis Paris, je te fais de gros bisous. Merci à tout le monde. Minga Kolobaye, merci Mamonga. Tous ceux qui ont Kolobaye été, m'abonner tout va lire pour tout n'a dit ne laisser. N'est comme Manuela Kolobaboy. Longola qui montait à ma baie et au samalamu mingi. Papa boyer la terre à Abisso bongoté. Papa boyer à l'obarake. Il faut qu'on démérite toujours na se makola tata. Il faut qu'on ala lokola Christo parce que ali modèle quoi parce que ali moto stolanda moto stondimela. Christo katina e jalousie dans la terre. Christo katina e haine dans la terre. Voilà. Merci beaucoup maman Virginie. Diasonama, je te fais de gros bisous. Tikankolo abombela bisoyo. Mayerosa vous êtes tellement ébélé. Merci à papa Nabiso, il Lupemba, je vous aime beaucoup. Merci à mon anti-stress, JMK, Jean-Marie Kaya. Depuis Paris, je te fais de gros bisous. Mingi Akoloba, merci Mamonga. Bye. Biso to telemi awa, balobi yo otelemi wapi. Ya wana zo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV. C'est nangai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to télé biso ba kona biso Mexico s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika allez Dobika